Bonjour la famille. Oyoki elenge ya Congo. Tapelema, 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 tapelema. Bonjour la famille. Na évité à pourquoi na tiaki make-up parce que c'est pas facile. Naza nanda koute, naza libananda ko na koloba direction te, naza direction inconnue, mais la bêta déjà histoire wana mais bakonzi ya mboka bakonzi parce que baza awa bakonzi ya mboka balobi nazongelango naza posé kasi na komi lokona na kokokana nanga te bapushenga nalobaka bapushenga ministre ya droits humains Samuel Bemba ayebisinga nazongela histoire nanga mais eza parce que lobi ndezalaki Génocoste le 2 août 2026 bayebisinga nazongela histoire nanga namoni lokola nakokata ngo ndambo mais c'est bien. Courage mon petit frère, namonaki yo petit frère au représentant qui dit son courage, place aux alliés, cœur avec Danono. Je pense que tout solo là qui na chombo et tout solo là tapoter la famille tobe tout ça là temps un cas prendre na banda. Bon, la famille mapushenga nazongela histoire ya este ceux qui besoin d'accord nanga balobi na bombe lokote na loba vérité parce que na beta kango ndambo bakonzi balobi nazongela ngo a bien naza poser kasi nazomona lokola na kozana nga poser te bino bozomona nga na kozala poser nozala na nga poser te nikunye kwa mai balobi na milana no mai na kokoka te ata soki na meli mai se nokoka na nga te. Batinga ba voice non qui sonne. Djaja des mamans sociales. Ça va? Le qui n'a Djaja, tu vas bien? Et ça Sony pour la ba Jekoko. Et ça maman na Sony. Moutlo ko Jekoko mulumbaza na politique. Mais ba voice non comme na téléphone nanga. Na ba kombo a bateau. Mais c'est honte na ba kombo ba konzi. Pour konzi mboka. Dabio bolega pour na corrompre bateau. Il faut ka balo malamu pour na bino. Il faut avoir malamu pour la bino kaka kuna. Clique na bino wana ezwaka fait. Ngata zo corrompre na soki na lobi ke loko na sepe na ngana ngote okanga ngai te. Ngai ato soki na bi eloko na loba mo po za mboka na biso tu na mama lisumu te na loba na lobi boy. Dossier ya mwana oyo Beni. Esuki wapi? Dossier ya Beni. Oh Kabila Rwandais to loba. Kabila Rwandais to loba yango. Kabila mwana Kabila le perte. Kongo eno sa loba yango. Siko na tour ya Fatine to loba te. Poani. Po Fatine zana ya Jésus Christ te. Gouvernement Fatine pe to loba te. So ma bese. Kabila za sel preso to finga koleka Kabila zati. Na mona jamais ba combattant na poto Kabila tinda bango ba saboter bango ba beta bango na poto. Aloba asalate mama Denise asunga bata maboke asunga batu nyoso asunga ba n'importe qui mais mama Denise a boycotté na Congo ba finga e basala tout batu bazolo ba Kabila Rwandais Kabila bomisi batu wane zaka facile pour no loba mais la temps Kabila dollar ezala bongote mama Olive awa mama Olive Lembe mwasi oyo azaki moju ya pasi ya bipasi ya baninga mwasi ya mukonzi mama Olive Lembe mwasi ya mukonzi oya amikitisa kovanda tina sepa badadi kitambala mais cabinet ya mama Denise bayebi yango te na lobi boy
ebele ba problème ozoleka na Congo boko zipaka biso misu te. Papa oyo kufa za ko teka ba bijou oyo bobimisi miyibi na ye. Papa na biso ekofu o ba boma ye. Atika mama na ye, atika papa na ye. Bota parce que âge papa ekofu wana kufa, mama na yaza na âge nini, papa na yaza na âge nini. Papa wana ekofu atika tala ba lebele charge ya famille zaki pale parce que ba parents na ye bavanda ripa na ye. Ba bomelo kwa ntaba. Bato ba marchand. Toza suite te. Ba miyibi wana balota mwana moto. Botala bango bien ça bon laksa biso te. Ba miyibi batama na moto, ce n'est pas bato bon laksa biso. Tout de suite on comprend dans le Congo, le roi to tanga maternel. Le roi dossier ya béni et yé. Il faut ba laksa biso que la police est ça musala makasi ba bimisi miyibiana pendant tout ce temps to le cas miyibiana. C'est que la police est ça ben compétent parce que bato ba kana kati Kinshasa. Tozuna ngo ba moi ebele pour que bakanga bango. Mais chaque jour ba sala la crime, chaque jour ba beta masasi, chaque jour to mona bango na pompage, ba beti masasi, bakanga bango te, to mona bango na livulu, bakanga bango te. Pourquoi bokai boka na momo te notre dossier ya béni. Ba mentir. Drapeau à Congo fait comme un caleçon. Drapeau ya mboka na biso fait comme un caleçon. Pour ba bazo raisonner na masoko. Drapeau ya Congo, celui to longoli drapeau photo matisango et comme un caleçon. Pour Congo eza ma dofolo. Ba konzi égoïste. Bozo sala ka pour bino. Yo kabila bokasi corruption bo pesa ka batba lo babola mpona bino. Ba bo corrompre mu la biso batoka to lo ba malamu mpona bino. Jo bo lo to finga bino ke bo travailler bien te. Ba maman Sylvie bongo batambola na maman Olive. Ba groupe nyonso ya maman Olive, ba maman Sylvie bongo ba nani wana, ba sa féliciter. On peut tout dire sur Kabila mais tokolo ba mabe pour la maman Olive te a couvrir mobali na ye. Tokolo ba tout sur Kabila mais tokolo ba mabe ya maman Olive te a couvrir mobali na ye tina suka. Moi si on recouvrir mobile bon la kisanga à part ko kende ba place à Lix place ni maman Denise akita ndeti papa pe kofo bongo aye penza na matanga ya papa kofo mboka za ko senye batu bazana mawa mboka za ko lela na église e Mike maman Denise alati ke église e Mike mais na matanga ya papa kofo po cabinet na ye ba pesa e ka conseil maman e to kene présence e redoser bana kisasa. Okiti, on a ta robe no ya basé. On s'en va mon conjo. Là tu ne robe basé, il pas pendant c'est la simplicité de maman livre zalaka. Oye matanga, opesi papa wana tambote, opesi maman wana mbote, ovani na mama matanga solo lina bango. Ah, papa. To moni nyoso. Papa pe moni. Banoyo, basa banguna to kokanga bango, o assister bango oyambi la veuve. Osumbongo, opesi bango. Bambanga ba corruption nyoso bo sala na Congo. Pourquoi pas opesa bato bo souffrir? Pourquoi pas? Mais tout ça là so boyo loba. Ba chien ba témoignage ba Sénégalais toyebi ya ba mama ba pero luara bazaki ba ndumba ba bima soki na ba mboka ni ba bota pero toyebi vi ya mama ya Katumbi ndenga zalaka soki nini toyebi vi ya mama ya Kabila toyebi vi ya ba mama nyonso na bino IDPS bango baki ba mama te hein ba Melissa pe bana mabele te hein ba mema zemi 9 mois te hein ba bota na nzelo ba science ba bota te ba na droit à respecter quoi. Pour bango bazoki mibala bo présenter pour bango ba boti ba président de la République te mais ya Kabila pas bota président de la République. Mais bo yoka mawate bo ya bo finga ba maman wana lamentablement. Bo manka ba maman na respect na niveau moko boke elekela mayela batu nyonso. Ce qu'on a tourne bino. Denis c'est l'une d'entre vous. Denis a mutu na bino bobo elelote. Denis a wuta pa na bino. Aza produit à IDPS. Ou bien et bo so lelo Denis a eli biso matière sur maman Sainte Mère. Bisoto yambi angot. Et comme il bolé la lissous, baba qui il est interdit de pleurer. Il est interdit strictement de pleurer.
On ne pleure pas. On accepte et on consent. Pour ça, qui sème les vents récolte la tempête. Comme il tambour récolter tempête. Elle ne fait que sortir les vérités qu'elle a chez vous. Quand on vous disait ici, arrêtez la politique à ma finga oyo. Biso soto koma ba fingi tellement on en avait marre. Bo faire déborder vase. Bo fingi bo lokoti passé na nga mabe. Bo lokoti tata nango bo ebita kenda plus de 30 ans na sa mabele mabe. Bo lokoti bana nanga mabe. Bo zui mama nanga o ayebi makaba politique ite akosola ta loba te lelo o azotambola mokimo mbaka parce que moi na asaki politique. Donc yona qui chasse au kofandate. Tout ça là, vous croyez pas qu'il y a un Dieu, vous ne saviez pas qu'il y a un Dieu où il a puni sa iniquité d'une manière ou d'une autre. Où il y a un pouvoir, où il y a punir, on peut pas seulement s'arrêter, le quoi tobi politique, on s'arrête à insulter Sandra parce que c'est Sandra qui fait la politique. On s'arrête en insultant Félix parce que c'est Félix qui fait la politique. On s'arrête à insultant Moïse Katumbi parce que c'est Moïse Katumbi qui fait la politique. Ba maman na ba papa ba yo sani. Et là, vous voulez nous chanter une chanson au nom de Yokateke. Maman Delis, ça landisa ba audio na yo sepela na ngate. Na kana yaya na kishasa te, na kana maman na kishasa te. Biso tout, to na libanda mboka. Je n'ai rien à foutre na bakamla bina comme kisasa wana. So ya ko lobaki parce que na patriote, OK? Na banga opo pesa ngani ole sanga. Omona na mandia tsukuna yo senga bino mboka no politique. Ngana luka kabino. Ngana luka bino alia mboka mama de na luka bino. Tobino bo luka nga na bete no kokoko na luka mboka politique. Na luka kabino. So bino bo mona nga na télévision te na nga bonga bo mona nga. Ngana sina luka bino. Mukoni. Yes. Mbala suka. Mbala ya suka. Soki oyena ba mensonge no n'ose pas chez moi. Je suis pas ton ami. J'ai sono kamani. Ngama nike na le yo na lela yo da ata après 10 ans son akange fona salukolo. Yo na fine fe beta liso na ngai. Nde ba tebele ba beta liso na banda. Yo na okanga yo. Na okanga yo il faut yo mkono mona yo, il faut ba bia sekwa, papier sekwa, rafa sekwa. Batwana yo finga ba solisa yo te. Si ba kena na mabele. Si ba kena na mabele. Ba solisa yo te. Donc on finga bango yebi bango te na okanga yo. Yo na okanga. Na okanga yo. Na zo ana Paris. Na okanga yo. Na okanga yo. Na okanga yo. Libola mama na yo. Na bana na ngate. Mukolo na okuta na yo. Mukolo wana yo ifo boma nga so bominga tenga na oboma. Da eloko na sala yo. Mbila ifaya. Pona saka na video nyoso finga batata bana nga o bakufa. Na okanga yo. Oyaka sou Saint-Denis te. Okima Saint-Denis. Okima Saint-Denis. Okima Saint-Denis. Na okanga kayo. Na okanga yo. Na kome ko kene na plateau tresi mbelenga na fanda libanda. Na mone zo ke ya kuna mikolote. Nga na okanga yo boy na maboko. Ndena kena pa MS wana na koti na kucho na kati. Ah ya ya. D'ailleurs, coup de place ngana yaka so koti bano kene man ke so yo kuto ah ba caméra na biso ekufa. Po mutu so yebi ke plateau nyoso ngana okuta no shael. Mbila okota na immeuble wana. Po loko liboso na sala, ndana opanza fenêtre immeuble, so ekiti na se mbila omata. To okuta na kangana ona Paris. To okuta na ngana ona Paris. Fali mutamema biso mbali donc biso mi bali moko efa sunga. Biso mi bale ngana ona loba moko ngana yo ou bien yo moko efa sunga. Donc kwa ngana carnet ya assistance sociale. Nazana ba papier na ngai. Nazana ba papier na ngai au sapa. Yaya, prépare-toi, c'est prêt. Tokotambo la mitaka la bêtise eleki. Bêtise ele baluba bizengi. Nanu na mona gouvernement ya bizengi le roi ya baluba te. Nanga moko muluba menazo sabino ke baluba bazabize. Bosa bango na ye sans soutien. Ah, naza sans soutien. Naza sans yango na lobby yango bizengi nyonso tu ya baluba bozo fingi saka biso oyo. Eza nini kaka?
bizengi ya bikolo moko na kati ya pouvoir na mona te. Hein? Papa, nani mama nanga Lili, pardon s'il te plaît, kobeta nga libakoute. So moni muta changeaka te eke na dérange ko yaya na kombo ya Yesu o bloqué nga po yo zwa kimia. Ba o na dérange ba ngote ba lingaka nga na mabe na nga na. Toi, Jekoko, tu es parti jusque dans la maison de Sandra. Kofuka Melaya Bimisate que yo, nous devons confirmer, pour surtout dans la famille, tu es bisogno tout. Que Christian Tshisekedi, comme ça, nous t'avons mis la calo pipi. Christian ala la famille. Na se ya kwiti. Moi, la Tshisekedi, oh, ça va pilote les États-Unis, le rôle pour la combo, ya ba Tshisekedi. Pourquoi il veut plus de vous? Pourquoi ça va tout? Dans la famille, une famille incestueuse. C'est toi, Jekoko na Sylvie, tu connais ça Sandra et Lokwana. Parce que quand Sandra me le dit, Nabi Oyoki Wapi. Comme Sylvie abandonne au lembo la première dame, ah, il a sa chambre. Mon toit là, tu bilamba, il pose Sylvie va se filmer. Parce qu'il y a un lembo na Kemungwa. Qui nous a ramené comme Jérôme Sabi pour tout chaîne internet? Sylvie nous maté. Quand on a mis Jérôme Sabi, c'était déjà trop tard. Denis Nyaki a sombé l'endako. Donc en fait, Jérôme Sabi vend la parcelle familiale. Denis Nyaki achète cette parcelle-là, mais elle achète, mais elle achète pour Jérôme Sabi. Papa et moi nanaye. Et toi, Déborah, quand Denis Nyaki va voir les audios, va entendre les audios, il y a Yona Moubali naye et les messages. Comme ça, ton impudicité au bomé la libala na yo pas camerounais. Vous voyez, on va expliquer. Salité, président, salité. Tant Barbara Félix, ça m'a dit, zoba, bon, dit maraté. C'est là, bon, mon, Déborah, bon, yo, quand on a une ville pour lap. Didier Boudimbo, ça c'est Déborah, hein. Il parle de la du cadeau que Didier Boudimbo avait donné. On avait donné à Didier Boudimbo. Et il y a l'histoire de Vali aussi, hein, où il y a les dadous, etc. dedans. Vous savez, hein, dans l'Iwa Vali, ne cherchez pas seulement le monsieur qui a fui là. Il y a tout le monde dedans dans la sauce, hein. Les messages de Déborah nous en diront plus. Ça, c'est Déborah. À qui vous avez offert un cadeau? Je n'ai pas compris. Ça, c'est Déborah qui pose la question à qui on a offert un cadeau. Maintenant, je vais aller rapidement parce que moi, je n'ai pas trop de temps. L'histoire de Fekofa. Vous avez retenu ce... Oyoki elengi ya Congo. Tapelema.